frères et sœurs, c'est moi votre sœur Isabelle. Nayebi susu pour participer na émission Oya réflexion na thème Oyo sœur Nabiso atu asili kotu Nabiso soki Yesu na ba prophète mususu Oya tangisi bazali kaka bango nyonso ba prophète ndenge moko. Mais avant na banda na kopesa mbote papa lumière. Papa lumière mbote na ebele e oche pa ngai ndeko na yo moko na bino kati na réflexion. Mbote na bino lokola ba pone na biso nyonso. Sans oublier maman Rebecca le prince mbote na yo. Bandeko na ngai nyonso otosalaka partie ya réflexion mbote na bino ya ebele e oche pa ngai ndeko na bino. Pour ko répondre que motona ya ndeko na ngai c'est simple à comprendre. Parce que, expliquer bien, autant que va comprendre ce tangi, mais na cause la vraiment moulaïté, de konangai, ce que tali ko botama, ya ba prophète onyo so tangi, ba botami na moi si effectivement, mais na relation ko sangana na mobile. Différence à mon chien Yesu abotami na molimo mon santo. Zemi o mobali a participé zemi esprit. Donc, ceux qui ont lundi histoire ou bien ont senti la différence. Donc, vraiment, comment je peux dire, na mon rapporté. Entre le prophète Oyo, c'est Rotangi, na Yesu, il y a un rapport mon quantité. Mais, le longoli qui prophète na bangote, et longoli pouvoir de Ozambe à Tchakati na bango, le longoli à moté. Bible ebisi biso soki tokozala na kondima tokozala plus que Jésus tozala na capacité ya kolongola ngomba oyo eza kote tochango na ngambo wana ça veut dire to na pouvoir etant que bana na Nzambe bango pe ba prophète wana na longoli pouvoir nango to baza na pouvoir parce que chaque prophète asalaki ya minene na époque na ye elingi koloba te que parce que bango basalaki oyo Nzambe permetaki bango basala tokobalisa bango tokokokanisa bango na Yesu ezate ndeko na ngai Bible lobi ne bandeli ezalaki liloba ezalaki nani continue kaka verset wana tanga ngobio oyo comprendre qui est Jésus Christ de Nazareth ngana pesi bino merci donc bonne continuation on a tokutane à la prochaine ciao.